balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Vous allez faire ce que votre présentateur de l'émission, ça type là, un beau garçon. Yannick Wenge, Yonde Makam. Allez, Joaye, Kangaye, Finaye, Ngurutaye, Joaye, Okata, Satana, Massa, Samba, Kata, Kata, Bao, 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 Nase à Limpombe, Ovi Limpombe. Bah, bon, maman, Paul me vend bien en Limpombe. Il s'accanya va pour la zolo. Comme ça, on se pose la question. Même Ponge va pour la Mogatolo. Bisonné si peuple congolais, tu as fait un malade, mais tu as fait un malade en Zala. Fais pas, non, ça. Son président bito vanda ou corona temte bon ma biso menzala. Na place ba ba coronavirus. Wana bazo bana. Na place ba lo bango. Eza yango temte bon ma biso. Eloko bon ma biso na parler avec malade en Zala. En tout cas, je respect bien Mokonza Mboka, président Nabiso Félix Tshisekedi Tshilombo. Je respect bien naie, mais si on a déplacé ça, on a raison et belé. On a des autres, on a des familles, on a des gens qui ont vendu dans la route. On a des gens qui parce que nous travaillons dans la vie comme chômeur américain. Bonjour, tu es maintenant le bureau mon cher et le repos dans le comme tu es au niveau à $5. $5 on a on a dit qu'on a dans balia na kangena ozolo. Non. Il faut réfléchir bien côté wana. Na bango ba communiquer na ba TV wana. Na soko bimi ozu corona bana na boko la bango. Moi je ne pense pas que na ozwango. Na pe na idée na ngopete na pe na posa na ngopete pe jo. Et voilà, merci beaucoup Nabalandi Nur sur Kin Elengi TV Bobi PC Lenginde Makambo. Voilà, toujours l'actualité, le toza bongo mercredi na Kinshasa. Ezaki depuis lobby Mokonza Mboka pesa ki mibeko au business tolanda ki yango na RTNC ke bana classe ba kendete ba maman ba tekate sauf bato misala OK musala mais se protéger le kwa ngaboe na kati musala nga mais à tout moment soki na loba na stika parce que faut boyo kanga mais so na tambola na sala ngoboe donc on s'est protégé. On s'est protégé contre maladie au benga coronavirus. Coronavirus c'est une maladie pour na koye bango eza un peu passe parce que coronavirus c'est cause lelo après 28 jours ndo koye ba koza na ngope eza maladie moko soko kosoli pembeni ya muningo pesi muninga mbote ekoti. Émission ya biso lo tonto ye baka soki ba congolais ba ko respecter maloba mokonza mboka to ba respecter te ensemble avec vous on va découvrir lelo to kende to sa baladeur na bandaku na bato ba oteka na balabala to meka un peu retour na bango to yeba o eza kati na bango. C'est parti. Mbote maman. Mbote. Bonne santé. Santé bien angolo ensemble. Oza mwana mboko. Oui. Na botamiawa na foliawa. Naza awa pinza. Est-ce que vous avez informé na makambo eleka na mboka na biso? Naza informé na ebinyonso. Mais si vous avez informé mais l'autre on a tout monde ba nzungu te ba poisson te biloko to ngata monde ngote lelo. Bon mama siko soki na yete bongo bana. Soki na yete bana ba otanga te bana ba ozwa ya kolia te biso to mibali bazati mibali bakufa bongo lelo to vana to kanga na bandako to kolia bana ba ozwa ya kolia wapi. Est-ce que soki lelo obimi libanda coronavirus ezu au moins to bomina bana na ndako na bato ozoluka protéger mama na osambela nzambe ke ezwa ngate po nzamba tana na ba orphelin ona obokola soki ezuinga lelo eza pasi po basali biso pe eloko te baolo bato bima te to tekate fallait basala pata lokola ndenge basali kuna na bamikila poto bazo ya pona ko pesi bango ba ration bazo ya kotikela bango biloko na ba porte ba mapangu siko fallait pe mkonzi na biso asala nyoso wana bongo biso ko ye aye kotikela biso eloko te toza na moyen moko te siko so to bimite to kolia ndenge nini bana bozo ya kolia ndeni to zwango wapi dezo senga ka to bima so bango pe bazui makambo basena ba France kuna basale biso toze belé ba ko pesa nani ba otika nani so 24 communes toza na ngo ba occuper nani ba otika nani bongo mama soki babi bakoki kota
papa alobaki le peuple d'abord soki babi batia mbongo ati batia bambongo na bango enjeu mpo na bapeuple eza mabe France esali ndeni mpo aza na susi ya bato na ye lokola aza na susi ya bato na ye yango wana batindi bazotinda baration na baporte bandako ye mpe azwa susi na biso yango yo se décider na yo temeno mibeko yango wana ye nanga mpona omona soki na ye te bana baovivre te bana baobika te mpo soki mpe nzala na kati ya bandako tozobima te nzala ekobenda mpe kaka maladi. Merci maman. Ok. Papa mbote na yo. Mbote mama. Boni nzoto. Tuye naza bien. Papa toza. Na Kasavu bon je crois. Eza résidence na bisiko vanda. Non résidence tenga pe naza client na eloka pièce mutuka. Nazozela mutu moko memelanga pièce wana somba après nazon. Est-ce que vous avez informé na makambo ezoleka na mboka na biso? Oui, surtout ya virus oyo. Naza informé nazolanda. Est-ce que olandaki makambo mokonzi mboka lobai na biso? Nalandaki nazaki na voyage mais nalandaki pena mingi te na yeka moi par-ci par-là ndenga lobaki azo tenir bato balanda ba instruction. Est-ce que ndenge circulation ezalaka ya chaque jour? Est-ce que lelo moni yango bongo? Situation est un peu terne na moni neti bato baza penza te na balabala. C'est parce que mokonzi mboka lobaki muna muta vande pa na ye abima te. Ne olinga ko somba pesa mutuka boy so maladi wana coronavirus ezio na nzela osuka. Ça décision ya bien mais pour le moment tu tiki pe bato musu baza na nzela kuna mituka kufi batelemi fo biso to kende kuzo bango ba ya awa soki to yete bango ba commande nini donc ba ko soki ozwi maladi wana coronavirus awa na nzela po kende kuzo bango osuka wapi au moins te ko koma te bango pe ba ko bika na bona nde mususu ba se protéger. Entre temps le kolo yebi kenga na yeso mba pièce soko yebi nga na je maladi wana yo kuluka solution mususu tinda po bato wana pe baya. Est-ce que ebi ndenge nini maladi yango ezo pesa mepa bande na kosu na ba contact ya kupesa na mbote bala maboko ko etant que congolais osali nini pour se protéger na maladie wana ezote atozo sa musala parce que ba pekisi muto asala te o asala na bureau vu que musana ok mais se protéger mais to moni opamba ozana cachinete ozaka boende to moni ovandi. Oui, de toute façon, la moni que moko biso ba kongo zaka tembe trop hein. Bazolo ba ke loko ezama me biso to mona net ezana ngelo ko te ko lega na. Tozolo ba yo moko na yo moko précaution nini ozui. Nazo respecter ba principe ya hygiène. Cache ne na somi na nte. Sombi te poza mbongo te po bo somba. Zali me na kutani nango pe na nte depuis na ye na telemi kaka wana moni na nango te me na ko leka kaka place na kutu bazote kana ko somba. Merci beaucoup. Et voilà, toujours continuer, toujours tambola bino mo boki réaction population lobi soki va ina ndaku ekolia nini. Soki va na ndaku, arva na ndaku lelo lobi précaution nini mokonzi mboka zui, babi ba pays mususu tango babi batu babima te, ba yo tikela bango ration biloko na bango kolia moi nini na bango mais biso babi ba pekisi kaka bongo. Pona batu mususu babi bango ba koya na bango nzambe nde mobateli. Toujours continuer na bino malem to kaka ba vie ya batu. Merci. Mbote ndeko. Oui mbote mama mais na mon déjà longo déjà lo no wana ya bakumamba ba biloko yo tambono ngana na ngote. Non na longoli te nazo longola. Non mulungete. C'est comme tant que to se communiquer faut na longola po yo kanga très bien. Mais sinon se protège na balabala mboni yo nan. Ouais nga très bien tout douce nzamba zo batela mboko wa Congo na biso ça va. Ah boye toza. Ah toza na Kasavubu na Lubumbashi na base Sorbonne na staff Gino Soki donc staff Sorbonne Gino Soki donc toza wa. Za la résidence na yo. Bon ngana déjà résidence parce que ngana na deux communes Banda na Ngiringir mais na kota Kasavubu grâce à base na biso Sorbonne. Donc na déplacé donc na déplacement. Est-ce que vous évitez que va payer qui mamba déplacement ko banda lobby na butu va payer déplacement? En tout cas ba respect belena mokonzi mboka président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo ba respect belena ye mais so na déplacer za mana ba raison ebele nga denzo to nga ba famille nga ba yebi kenga na vanda na ndako te nga na linga ndako te parce que na travailler na vie mo comme chômeur américain donc nga na vivre na tous des jours na zano artiste musicien donc déjà culture art ezo futa biso te pesa biso ndenge feto zoate donc nga na vivre na tous des jours et na landaki présentant nga lobagi lobby donc moyen na vanda ezate
Lobby Olanda qui président, c'est que photo ça mibeko ya président parce que roté mais la mokonzi mboka na roté. Justement na roté mais la été mais bato basala na mokonzi mboka basungi été. Au moins il fait basala boye justement na zwaki idée. Ce nga na zaki le conseiller président fait basala ndeni. To président ko mo makambo ne akopesa po abatela biso bana na ye ya mboka. Fallait muso ba président. Au moins moi muke oyo zalaka nango na mbongo na yo kendo kanga pain victoire mobimba na muso ezaka na sayo nini ipak akangi mapa nyonso tu wana moni mapa nyonso eza na pain victoire na ipak akangi yango abandi oleka na abandi koleka na mapango nyonso ekokate ozopesanga tante na sisa kokokate ko mpo maleta omoskondo ekokate o matango lobi ke ekokate alobi so zaki sko guerre ekoti na mboka donc tovandi ka boye bato mo bakoti boye guerre ekoti na mboka epana na yo luka chef de l'état tanga biso mibatela mibomba koluka ayela olipa soki tekomi guerre même na président kutaloba na tvt ngane tozopota oyo ezaka lobaki donc toza calme epa aza calme aninga batela biso mais bato baza pembeni siko basongaki ete fayebeluka batutu batekaka bafufu na bakotaka mafima nimba baba kongo bakangisi bafufu nyonso to bamama na basombi yango bandi koleka babi kome esa komele mikolo toza na 4 semaines 4 semaines bazwi fufu nyonso tu wana bandi kokabola chaque jour na chaque lopango na chaque porte le roi de foutre bazokabola mutu moko na moko bato bakobima na bango te mokonzi mboka lobi ye aza na mabete mais baconseiller basungi mokonzi mboka te ye obimi ti ti otambola na micro bona nimi ti otambola na nzala obimi mpo lia olie epuis mosala osala mpo bapesa mbongo yo botosi te eza teke potosi non eza teke bapekisi bato nyonso balobi boye moto osalaka osala na yo mais ntango oke mosala se protege ndeti nga boye na mosala na nga to na otambola na okanga eloko na ngai na se protege na évite na nga bambote na bato ndenge nini na mosika oza bien bapekisi moto asala te kende mosala mais se protege bana classe vi ke toza lelo na bana bamaternel bana lokola balide aza mwana maternel aza na 4-5 ans akoyeba kose protege te wana balobi vana na ndako mais yo tonto sala mosala na yo se protege oyo asalaka mosala te to évite bantroupement omona bajeune mo bavandi na bango ebele baosala eloko te mais c'est ça oyo komi isu makambo isu nde na ntango baélection mais to évite bantroupement parce que na kati ya ntroupement wana motu mo akozala na maladi oyo oyeba te tolobaka bien et puis vraiment tozonga na nsima parce que nakita nano mokie omoni mboko eza beni na matisi yo te na ndenge tokendeki na esiko nakita omoni mboko eza beni parce que bapasi nyonso tozoyoka na bamboka nyonso to italie o france o suisse o wapi besalisali mobulu so ekoti na mboka oyo na journée ekozala 10500 mort 10500 morts na journée mais to olanda bien ozoniye noke corona eza yango na mboko te non nazoniye te naza nde na katikati nani te peuple congolais atia yango na mutu yo kolinga te ndenge ni mpo maladi deja eza awa eza ya kokota na mboko yo koboya yango ndenge omundi oza wana lelo minganga ebele naza na camarade nanga moko bon nazwa bino tante nazali na master moko aza monganga abi tosalaka kaka par rapport ya makanisi ya mutu nabi na nde nabi nanga omoni so moto aobela so moto azobela ozwi te eloko moko boye okati ta papier moko tolongo ebise mele eloko okobika ntango monganga opesa ya mele omona tuni ndeni oki bien bino naoki bien tosabili atravers kaka na psychologie na ye lolinga loba nini neti ngai maladi na yebika ezali me nazosunga bandeko na ngai bakongolais tolongola yango emboko loko eza beni bamoi oyo ezobima mikolo oyo makasi oyo bamboka ebele ezozanga yango mpo na ngai maladi yana na okontango eza te mpona yo eza te oui balobi na mosuni ezali me na molimo ngai na okontango te mboko eza beni molimo nde su nini wana vraiment mais nayebi te so vivaka na mboka nini mais to na deux esprits biso ntango chef de l'état apesaki makambo ya molimo te parce que corona eza makambo ya molimo te eza eloko ezozwa na nzoto mpe moto akufi ezwi yo okufi eza makambo ya molimo te omoni sikoyo mboka oyo siko ntango tolobaka nzambe yo mona de nzambe eza esprit eza esprit me makambo ya corona toloba makambo ya corona kokotisa biso vraiment na bible te ntango mpona pusaka yo ntango toloba makambo ke nzambe azalaka te nzambe aza esprit tosabili kwa mboko eza beni lelo oyo soki elobeyeke nzambe ematisa biso misu te na journée 10500 morts par jour mais ti lelo toyoki bande koti nde baoloba ekoti effectivement na ondima yango ezali toyokaka so ondimi yango wana eza déjà bien oui omena bino nazondima omena olongola bandeko nanga bakongole balongola moni mwana parce que na ndako ya mutu makala balia yango te me ata saki ya makala eza te moni makala balia yango te babukuta yango te ata mutu ata saki ya makala pamba aza nango te siko to yoko mondima yango ke ezali effectivement ezali mongo kotala na mutu ke ezala moto aolia nini malamu nazala na pasi na nga me nazala na maladi te yo kovivre na pasi bana ntongo nazala na pasi na nga me nabela te tika na yoko
tika na yo mon ta présence ndenge oyo ndeka présent biso ndenge alobi to vanda azana armée na tuna bato bakota zamba bazanga kolia ba biso tina nzala nzali bimisaka mutu libanda nzali sasaka moto bozoba nzali salisa mvua mimi basi bele basa ba n'importe quoi lingo loba nini soki balinga to vanda bandako fallait baluka biso solution ya makambo na liboso ya kolia si mananga na moni bazokokola banzungu moko na mese telemi wana kamera na bika zo leka tikuna tuna mama lobi loko ne ko marati na 16 loko fili ava po ba vaina bandako bo musuba tosi na bango bazana ba compagnie bakete bazo somba biloko trop bata compagnie penda ba osala ba okende misala compagnie baza trop assuré ba ozombo na fin du mois mais ndepé baza pe wana ndanda na ba maki compagnie na baza na saka badite même ata Denis Sakezate. Donc ça veut dire que l'État va conseiller na sunga mokonzi ya mboka bane mokonzi ya mboka moni mboka oyo pour président ngazana azana mbongo président azana mbongo ya poche mo okangata pain victoire na ipak bakabla biso ba mapa ba 5 na ndako 20 mais lokwa basali yango te peuple a kozalaka matoyi mengo bimana nzela do basunga biso basungi biso na kozwa maladi te mais basunga biso pe na banzana na biso tozala na eloko moko te parce que mboko kongo eza na pasi chance kutu nzamba za bolingo aza kutu malamu mingi mpona biso azwi mbala moko azwi atie biso moya makasi po maladi ne touchaka nango biso te mais malgré maladi ezali donc c'est ça wana kolo bengwana en tout cas merci belle na nzambe na biso azosunga biso na moyi makasi po totokaka nde totoka nde ozotoka wana maladi ezobima ezokota yo te tokumisa nzambe donc mpona yo précaution nini ozwi tant que oyebi deyake coronavirus eza awa donc yo ose protégé na yo te otiango vraiment na motu te mpo molimo nzambe azali nga mpo na nge eloka liboso lobi so tocontinue pendant 4 mois lobi mokonzi ya mboka aleka lisusu alobake bakoleka na bandako moko na moko bakokala bachassi ya mapa na chaque parcelle na chaque ndako bakokabola kolia bato eza ofele epuis bakozwa biloko oyo olati wana bakashe ne wana naku bakabo na okashe ne te ebongo badi ya bato kashe ne ya pamba onandoka so eza soki osomaka combien osomaka $5 sikomoni $5 yo zwi grâce oza mwasi nani ozwi grâce kashe ne ya pamba grâce te soko milingi omibatela oniyaka te tosola eza grâce mosusu mama aboto azaza na kashe ne o te oyo osala émission kende oluka azaza na kashe ne o te tosoka baréaliste tosungaka mokonzi ya mboka atie mibeko mais atili bato badi atili bato fufu akosomba ata mapa mbo eza na ipako wana abike mapa ofele mpo na bato sikoyo atie yango te bato bafaka na paleka likolo ya président en tout cas mais respect ata cash ne apambe $5 oyo opesi bakabola nano ngapa mpona mbongo na nga naza nango te se protéger na yo te mais nga na okonte kaka nde kaka nzambe nde moto azobatela mpo moi ezobima chaque jour na nga tozomona yango c'est grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Mbote ndeko. Mbote bonjour. Ndenge nini? Ouais, ça va. Nani ndanda boye uti wapi? Non, non, tu vas travailler nanga. Uti va travailler na? Ouais. Est-ce que oza mwana mboko? Bien sûr. Est-ce que mibeko mokonzi mboka pesa ki yo kaki yango malamu? Bon, dommage parce que biso dola ki dans mon lili premièrement dans une information on m'a minoko ba tout ce ndi balobai makambo lobi na butu pa président de la République. Balobaki nini? Oyo batu bayebi so ezalaki nini? Bon, selon ndi na yoki balobi que école kangami pendant 1 mois, plus ou moins 3 semaines, ba église va fermer yango, batu ba bimabité, ba se protéger. C'est tout. Na mibeko nyonso oyo kinini déjà oyo sali. Na sana ngelo côté pour na moni o na ro sala te. Mais tant ba bi batu ba bimate baza na kati bandako yo bimi poani. Maman, na bimate na mboko. Na mboko so bimite ya liwati. To bimako to souffrir bo so bimite. Imagine toi, bat ba bimara me ba souffrir. Siko bimate ezandeni. Siko tango bimi précaution nini ozwi pono mi batila parce que na moni oza na cache nete ozara boye ozo yamba no batu na nzela tout ça. Bon, na ebité makambo ba cache no yo na moni na cache no combien bote kan. Bazoteka teko ke na pharmacie on se renseigner biskani baoteka ngo se renseigner. Excusez-moi, il y a yo éviter publicité. Il y a yo combien? Donc éviter publicité. Tout le monde. Bazoteka ba tino bilo mo cher et le repos na boma elongi comme tino niveau à $5. $5 wana nga zo on tika on nda ba balia na ke kangena on zolo. Non. Il faut réfléchir bien côté wana. Na bango ba communiquer na ba TV wana. Na soko bimi ozwi corona bana na bokola bango. Moi je ne pense pas que na ozwango. Na pe na idée na ngopete na pe na posa na ngopete pe zo. Ona yo ezate. Na ebité bango ba mona ki yango ti. Bango ba lobi mama te bango ba mona ki yango, ba mona ki pa na.
tant que ministre de la santé à se permettre à l'obalikamboandé on est à aventure té profession ni azui décision ni azui pour nous protéger peuple naé mais ba ebisi yonde parce que peuple tozé belé ba robanda wapi ba mona na commune faut ko repesa de mon qui ozala qui ministre de la santé ou président de la république olinga banda na commune nenga na ba précaution liboso pour na ko interdit ba maladie o brisque zelo mo ya brisque yete ke bandaka to ndimaki te ke ko comme pa na biso maman brisque on besoin le la brisque bato mo baza malade on bola que biso bi to mona bango ngoti yo tala TV to info na tala TV na TV nenga na ndako na TV passe na ke na répéter TV zalaka non na mona ba ta malade wana te bana mo bana mo bon basali oui c'est bien basali mais tout en mboka te mboka zaleli tout en était mboka zaleli mboka zo do mboka na malheur boye biloko ka bakashi no ministère de la santé ne repesa ngo bato baka bango bato no gratuitement nan bana tane loko azolo po bapesi bato no gratuit ba pesa raté nyonso to bato fo basoma entete bato ngo bana loko te mais bozo tina bango bakanga masusu mandak babima te mais bozo poser ko bango bien ni na yo ndimi obimano libanda ozwana maladi po bana na fo balia na pourquoi mama libu manjala ezala na matoete boso libu musuna maladi nzala suna maladi ezana ndeni kewana okufa mbamo yo nde tolobi vandaka kana ndaku maleme nzamba kosunga nde tolobi na Kongo nzamba azalaka maleme nzamba kosunga mama boti kosaka na nzambe ko boti okosaka nzambe na makambo ye nyonso nzambe bible yango mo ekomi osali te okolia te sikoyo moto asali te aolia nini moto asali na ye te. Merci namoni vraiment la population eza na kanda makasi baza vraiment na posa koloba mbote na onde mbote mama mais na ngongo fale eza na ndako mama na mboko ya fati mboka fati esali nini parce que mboka na minute toza na problème toza na maladie moko coronavirus est-ce que d'abord oyebi yango mama toyebi na biso yango mais ntango tozolobaki coronavirus c'est bien na bapays mosusu tozomona nde bazwi baprécaution mais biso ti lelo na bazwi précaution te mama donc c'est mieux que tu n'as pas coronavirus na kufa na bana ndako na nzala yo c'est bien coronavirus en les autres siko mama ozoloba yanga c'est bien na bana ndako ndi tolani makama président nga lobi to yoki na biso siko to va na palin siko to va na palin ba petit ba odameni na Congo na ndeto ya boye essayer mon président nga papa zonga na nous bien est président na tinga lo va na palin chez est président zoye ba vraiment que est président zoye ba vraiment que président so ka palin azolanda tala nga manga Kinois congolais de naissance. Est-ce que président Mazoé Baki na moko ne doit vivre na tout du jour. Donc réunion basali wana président sali c'est bien sali réunion bato nyos basali na yo baza balar na palais ne ba balar. Bati ba projet ba 4 mois na ba palais ne ba bon bati ba projet ba 4 mois. Biso ne doit beso ko bimito ko liaté. Mzuku nga chauffeur mécanicien ne na bu. On comprend na garage mosali boulot zu l'arti ka ba wana o ba na président ba zo bala o sala ba mosali ba pesa biso l'arti surtout to ba ba vivre ndé o meti ke ba vivre té o ba bo ma biso ndé donc réunion bosali wana bosali donc biso ndé si peuple congolais to kufa biso malade wa mais to kufa malade ya nzala fait ba donc to ba ça réunion so président bito vana ndaku ko na temte bo mabiso menzala na place ba ba coronavirus wana bazolo bana na place ba lo bango eza yango temte bo mabiso eloko bo mabiso na palais ya malade ya nzala pone de abo na palais so do bito na tuna neti ba jeune logo biso boy osalaka so do ni tuna ba palais chaque jeune oyebemo oyo amso za samité na palais. Vous comprenez? Pour nous vivre dans tout du jour dans mboka na biso. Si quand on c'est surtout vendre un mois tu revends c'est vrai tu revends au dameni. Ma femme n'a parlé au dameni. C'est surtout bon ya ndaka président. Non pas président nga bon azaki na biso na limité to lia na ye. Mais ceux qui écoutent to kuta na été. Vous comprenez? Si biso to vendre un mois na parlé au dameni. Donc on va vendre wana président va salir réunion na président c'est bien réunion ba sali bango ne ba bongo baza ba lar na bango ba ko sa ba proviseur ba 4 mois na palais ba vendre à l'aise. Corona dem de boma biso eloko boma biso petit peuple za malade ya nzala nde boma. Oyebi déjà que malade yango eza awa. Maman to yebi biso que malade yango eza mais bazo précaution ndenge to mona ba mboka musu bazo ba précaution nde to moni na mboka musu ba sali ene na Congo nde to za boye.
hein, sur 100%, 10% des travailleurs, on va les lagar, on va salaire. Donc 90% de chômeurs. Tu vis avec un courage, dans tous les jours. Merci. C'est le moment où tu as le président Aeba. Donc, sur 100%, 10% des travailleurs, il n'y a pas ce balai-là. Merci. Oh. Et ça, l'ini, mère. Bonne santé. Santé malamu. Tout le monde respecte Mokonzambo Kalobaki. Oui, tu respectes. Respecte. Donc, yo, taille na hote so Oliani, ni parce que tu as dit que Aïza Barre Mayalou plus 1. Oui, eza bara mayalo me mibeko iwichi likole kitina se siko ko sala nini. Soko utandi bakangi yo sikoyo. Kolo esika ko zwana na défaut. Donc, ndenge yo vandi na oboye. Précaution ni ozui pour la maladie coronavirus. Ah, pona maladi wana totala ka bangwe soki peza ya solo, soki peza ya lokuta. Maintenant ozo ba soki eza ya so donc oza confirmer te que maladie wana ezali. Mama, to oza confirmer neni pona nu to monya ngona nu boete. Oh, yo est-ce que yo tala la TV? TV kurango ezalaka kutuna. Est-ce que yebi ministre mboka na biso? Ministre mboka. Kombo kutuna yeba yete soki ba noma na mbula ni na yebi ekutote. C'est que oza mutamboko te. Mutamboko bongo siko mutebe ngo kurango ezalaka te ko yeba indeni. À part gouverner muto yebi. Oza téléphone? Téléphone ezali? Yebi Radio Top Congo. Na yebi yango. Mais pesa ba information ata courir ezate. Information eko pesa mais faut en attendre sikoyo ko landela info yango. Donc c'est que yo ndozala na attente. Oui, tanga ezalaka te. Mais pour nous informer ce qu'on a vu sur que maladie coronavirus c'est vrai na mboka na biso. Ah, bon ce que c'est vrai, c'est normal to tala ka bangwe. Osala nini précaution ni est-ce que maladie yango yebi ndenge ni ezale les andeni ezoyena nini? Na yebi kutu te soki ezoyela pe ndenge nini na yebi na ngango te na yoka ngoka koyoka mais poso ezoyela na ndenge ezobandela na yebi te. Mais so yebi te falo fongola no maison parce que yebi si ba soda so ba yeke te nga na yebi na ngati yango na fongoli maison comme ça bango ba expliquer. Oui, nga na za travailleur soki na fongoli maison erba oya bakangi biloko ata o expliquer soda koyokela yo te akolanda o mukonzi na bango lobi. Mais est-ce qu'on en tant que journaliste na informé yo coronavirus ezali omoni cache ne o nga na zanango faut que na cache ne oyo otie boye so ozo tambola éviter ko pesa bambote so ozo mata transport zala pena mo 1 mètre na bandeko parce que to éviter maladie wana ezo lakisa mate tu vois so ki na zana malaria so tuninga nini otela tembe mona ngwe ke mutu azobela mais wana ezolakisa nanu eloko te donc eza maladie ko yeba basigne nango na ba gorge na grippe na fièvre so ko moni mutu donc éviter ko pesa bambote yeba ndenge ni balataka kashine batela maboko na yo vana ndako éviter ba troupement. OK, na yo kindembo lo mesi ko yo senga bakasi kango faut ba pesa pour eza maladie ye na mboka donc faut ba pesa ngo baluka bisiwe ezake swati côté to bateka ngo nanu combien. On a yoga qui soki na comme 3900 et l'autre soki à 900 comme 3900 c'est quoi yo yoka ki do yo zo yoka mais yo linga vraiment aux informer pour ça la katembo to ko landa ngo ndenge nini so ko zali to ko landa mais ko za te to ko landa ndeni to yoka kakati. Merci beaucoup. OK maman. Et voilà, merci bino mon boyo ki ndenge population epeseli batu ba lobby o esengela ki ba loba babi mokonza mboka idée na eza bien mais batu nde bazanzinga zinga na ye basungi bango te babi soki bavandi bana bakolia nini babi maladie wana Congo eza nango mais so ekomi ke batu bavanda na ndako batu bakufa non na coronavirus mais batu bakufa na nzala parce que ce qui est vrai na mboka na biso nzala eza na ndenge osakana te nzala pende ezo mona mukolo la muki na tonga sokoli aza même pas na 200 frères osomba lipa o eza ya mo awa azala ngote. Merci beaucoup en tout cas na Kinelengi TV to ebisi bino rake to bokozala wana la page nyoso e banda rozo babengi actualité mingi actualité to zana pona servir bino. Merci beaucoup bolanda des éléments ya ka ya coronavirus o eza na mboka na biso tokei. La RDC détient une expertise locale capable de guérir de cas de coronavirus, a rassuré le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, qui assistait jeudi à un exercice de simulation de surveillance des coronavirus à l'aéroport international d'Ndjili, principale porte d'entrée aérienne du pays. Processus qui commence par une prise de température du passager au pied de l'avion. En cas d'alerte, le suspect est transporté à bord d'une ambulance spécialisée pour un isolement temporaire dans une tente provisoire où l'attendent un technicien, un clinicien épidémiologique et un psychologue
pour une séance de psychoéducation des tests approfondis. En cas de validation, le suspect est transporté médicalement vers les centres d'isolement et de traitement de Kinkole. S'il y a un cas, avec tout ce que j'ai vu ici, donc ce sont des spécialistes qui vont le détecter et l'amener jusqu'ici à Kinkole. Je rassure à la population congolaise que nous avons une expertise nécessaire pour guérir les cas. Nous avons notre laboratoire INRV qui est déjà doté et nous avons des médecins spécialistes en maladies infectieuses qui peuvent soigner ce genre de cas. Nous avons des équipements, nous avons des médicaments. La RDC étant encore épargnée de cette épidémie, le numéro 1 de la santé se déclarait satisfait du travail réalisé par le Programme national de l'hygiène aux frontières qui déploie 8 jours des équipes de techniciens pour la surveillance du coronavirus au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Eteni Longondo a accueilli sur place les DG de l'Organisation mondiale de la santé OMS, M. Tedros Adhanom, venu participer à la conférence internationale de Kinshasa sur la santé universelle en RDC qui se tiendra du 14 au 15 février. Tedros Adhanom a réitéré l'engagement de son organisation à soutenir la politique du gouvernement congolais portant sur la couverture sanitaire universelle en renforçant les systèmes de santé dans le but de prévenir les épidémies. Tokomi na suka to sele bino reportage ya coronavirus en tout cas ya pasi pe maweza ke bato babi bavana na bango te parce que nzale zali mboka ezotambola bien te za pe na bamusu babi pa na bango kutu kureza na ngote dans la makambo le bandaki na ndenge ezosukela ndenge ezokendele ayebi na ngote da kokota na makambo na te. Merci beaucoup na yo Enoch cameraman numérique et monteur. Merci na pesi bino merci bon message nga bongo na kata chaîne bo benga nga grâce luku la femme d'Elix na osa musala pour la bino, la prochaine numéro. Au revoir.